C'est bien moi, Papi Volcan, le président de tous les combattants de Paris. Je confirme que je serai ce samedi 16 mars 2019 à l'émission de César Ngadi sur MNG Radio. Ce samedi 16 mars 2019 de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM, je reçois dans mon émission Rendez-vous avec le Patriote, un combattant résistant, pas comme les autres. Il a été à l'origine du combat à Paris, c'est donc un combattant de première heure. Il est le président des combattants non alignés, c'est la raison pour laquelle il soutient avec force le président de la République élu, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce combattant résistant qui n'est d'autre que Papi Volcan Mbombo. Togoloba, Togosolola, Makambu ya Mboka, opposition de Mutezi pouvoir, Toyeba Neni Togomema Congo na biso na kati ya concert des nations. Boyoki Oyo, Papi Volcan Alobi, Akozala Wana, Mutu azui pouvoir na mboka na biso ezali opposant akoyawana a expliquer bino stratégie pona nini azali na sima ya opposant oyo azui pouvoir. Donc ye azali président ya ba combattant non aligné à banda combat awa na Paris na kanishi tout le monde est d'accord. Opposition de Mutezi pouvoir Toyeba Neni Togomema Congo na biso na kati ya concert des nations. Question na bino nyoso tout bo bomba yango bo poser yango en direct samedi de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM. Salut et bienvenue sur la MNG Radio 99.7 FM. Vous êtes bel et bien en direct de votre émission Rendez-vous avec le Patriote qui reçoit aujourd'hui, comme il a été annoncé, Papi Volcan, le président des combattants non alignés. Donc veuillez vraiment nous en excuser pour ces petits retards dû à des petits soucis techniques. Vous savez, c'est les aléas du direct. Bon, Limbi Sabiso Mouké, invité à Yakinaye vraiment à l'heure. Volcan Azalaka à l'heure. Ils allaient retard aux Pona été, mais zu Kamwa Kokoso Mouké, Boebi technique, Kakandenge Zalaka, mais technicien Abiso, baf. À Bundina Yango, P à Longi Yango, donc vraiment Bolimbisi et Zalaki indépendamment de notre volonté. Donc pour Nakolanda Bisso, donc trois possibilités sur la mngradio.com et sur la bande FM 99.7 FM. Ensuite na page il y a Facebook, il y a kleboaoriginal.com. Na moni déjà Batubasi Bakotaki comme ndenge ba mesana kaka kokota. Bah koti déjà ebélé donc vous allez déjà couper ça batu oyo nazali komona mbango mbaru Mireille Zeka betinanga Zeka nakati ya Belgique pasteur Okocha, donc le prophète Okocha, donc vous allez kobanda nalingi donc déjà dès le départ avant na banda biographie na pesa invité na biso azali awa Papi Volcan na hebité tokola kisango vraiment parce que monsieur Zali radio télévisée bakomona Papi Volcan bimele lingai na look ya Mobutu Maréchal papa c'est ce ko kukungwendu wazabanga na ebité ce qui ezali message nini azali kopesanga na look tokutuna ye awa na émission oyo. Papi Volcan, bonjour. Bonjour, César Ngadi. Ndeni Papi Volcan. Qui m'ezali hein? Mais Luko penza déjà vana bandana biographie oyelinga makamba kukungwendu wazabanga wasundenge. Luko wapi? Oh nazomona c'était wana. Oh c'était il faut batu ba mona yango. Donc batu ba mona ezali pona nini wana. Mais oyo la sara ke Mobutu a kambaki mboka na biso na unité nationale et deuxièmement naza mwana bilaka pe bilembo. Ah OK. Donc masolo o tango bandaki awa na Paris ya bana bilaka Papi Volcan ada ya première air. D'accord. Moi bana bilaka pe bilembo. OK, tokolobela yango. Non, tokolobela yango donc ça naza mwana bilaka pe bilembo naza oyo kimbango lobaki ke ba makesa bana bilaka pe bilembo bazali banda bakoya na bwanya pe maele po batongo na message. Obi ke Volcan bazolanda biso mokili mobimba. Yebaka toza na radio internet. Na lobi na yo. Za mokili makamba zoloba okozwa retour nango naza oyo kimbango alobaki bana bilaka pe bilembo. Bana nanga bazali banda bakoya na bwanya pe maele bakotia likolo ya mesa po batambusa Congo. Inaza pe oyo Lumumba alobaki na ba Belge indépendance ya Congo eza kadote. Kokende ya Kabila pe eza kadote alinga te alinga kikaka kende. Donc inaza mona bilaka pe bilembo kokamwa te oyo
eza Mobutu Sese Seko oyo eza unité à Congo. Donc ça prouve que na mwana bilaka pe bilembo. Bana bilaka pe bilembo bayebi. Masolo yango tango bandaki na Paris. Ok, tokozonga. Mwana bilaka pe bilembo ya premier. Mais koza précédé, yo zolo balem so bandi combat au monde ba msu ba benga o volka banda combatté. Tozali awa tokoloba na no biographie na yo nazo pesa bato bakotaki Mireille Zeka na Bruxelles Monique type na pesa pe moté Mireille Zeka donc prophète Isaac Okota azali déjà donc avant que tout partager Apachabora azali auditeur VIP mais nazali kosenga vraiment auditeur na biso mususu obi en tout cas VIP papa José Atorsi troisième semaine yango papi voka tozo okaye to moni mukilo eza ko bangisa donc ceux qui Monsieur José azolanda biso bien bateau yo bayebi biso ou bien bayebi papa José auditeur na biso VIP donc ba lobela biso penza place ça parce que abenga biso tout le temps mais tozali ko zoyer te mikolo oyo donc volcan webi nde to bandaka pour bato ba comprendre yo na bato baza ba congolais te ba comprendre nani yango azali na ngai awa to bandaka vraiment na 809 ezali numéro WhatsApp mais ezape numéro ya normal mais ceux qui obengi ngai na WhatsApp yeba ke tant muto obenga na normal et ko kata et puis ceux qui obengi ngai oyoki tozali ko solola c'est que muto azali na ligne mususu ou bien moyena lekisa yo mbala moko ezali te but na ngai ezali ya ko lekisa batunyo surtout mais na koki ko lekisa batunyo surtout te dira émission. Donc na sala tout parce que monsieur Zali ngai na bino donc au mona na suka to komaka na ba 200 appel en absence donc boye baboza la patience ko koti zela na lekisa yo parce que ceux qui obimi pozonga le msusu ekozala mbeba donc tozo banda na biographie ya invité na biso donc to sala ngo na français pour bato ata o ba rolanda émission ba landité pour émission zala mingi bilingue mais mingi lingala. Mais mutu oyo avec kolo musu sera la biographie à comprendre déjà nani nazali na ye awa na plateau. Donc on va commencer par la biographie na moni mama oyo azanga kate messagère de la bonne nouvelle. Volkaya zara ba question ya ko sakanate mama oyo ye ayaka nandenga ko sakanate Volka déjà ngai na sina prévenir yo. Toko solo la na epé na bonzambe pour un messager de la bonne nouvelle. OK. Donc messager de la bonne nouvelle. Bonjour mon payate pour botier na mutu ya mboka na bino. Volka galingaka ndengo lo ba ozaka na ba parole moko. Donc pour na yebi ki yo kota ensemble la makasi Volka donc OK. Donc prophète au s'appelle ça. C'est aussi un homme mystérieux. OK. Donc on la biographie donc avril est le 4e mois de calendrier julien et grégorien. À l'origine, c'était le 2e mois du calendrier romain. Son nom vient du latin aprilis, qui était le nom donné à ces mois par le romain. C'est les dites mois que Maman Thérèse et Papa Émile auront le grand bonheur d'avoir leur premier enfant qu'ils baptisent Joseph, qui sera connu sous le nom de Papi Volcan. Né et grandi dans la commune de Lemba, il suit donc naturellement ses études primaires à l'école EP4 à Lemba Sud. Ensuite, le collège à l'Institut Mokengeli, toujours dans la même commune. Pour le lycée, il quitte sa commune de naissance. Ses parents l'inscrivent à l'Institut Lumumba dans la section pédagogique. Ses études seront sanctionnées par un bac pédagogique. Je tiens à vous signaler que notre invité, Papi Volcan, durant son parcours scolaire, il a toujours été délégué des classes. Avant de venir s'installer en Europe, Papi Volcan a eu un parcours professionnel très remarquable à Kinshasa. En 1998, il est journalier à la brasserie Bralima. Ensuite, il sera embauché à Vaptiva, au 18e rue à Limité. Enfin, pour couronner tout, la société Simba Sécurité fera appel à lui pour assumer la garde rapprochée du directeur technique de cette structure. Par sa fonction au sein de cette structure de sécurité, il sera obligé de travailler en parfaite collaboration avec l'Agence nationale de renseignement, en abrégé ANER. C'est donc lui qui avait la charge de déposer tous les vendredis un rapport confidentiel de sa société auprès de l'ANER. Avant de quitter Kinshasa, il a encore fait ses preuves professionnelles en tant que gérant d'une grande société de transport en commun d'un haut cadre de l'époque. Papi Volcan débarque à Paris en 2002
après 2 ans d'installation comme à Kinshasa, il faisait partie de parlementaires debout. C'est alors en 2005 il rejoint Candide Lokeke et Christian. C'est Candide Lokeke qui nous a rejoint. Ah, c'est Candide Okeke qui vous a rejoint. Oui. Ok, attendez que je termine, après tu vas compléter. Ah, d'accord, c'est bien. C'est Candide Okeke qui nous a rejoint à Toponi Congo, dont les fondateurs étaient Bellarmé Waditungi. Ok, donc vous allez compléter tout à l'heure. Et Christian Ekwanka, Voilà. dans le mouvement de combattants nommé Toponi Congo, il est le père fondateur du RCK. À ce jour, il est le président de combattants non alignés. Papi Volcan est donc mon invité de ce samedi 16 mars 2019 dans Rendez-vous avec le Patriote, à qui je dis une fois de plus bonjour. Bonjour César. Papi Volcan, donc ndingo amonaki obandai ko sala petite correction, ce que vous allez makamba ko bakisa, pe akolongola, pe akoloba pour la biographie na olobi. Non, pour la biographie na ngai olobi natangi na institut Mokengeli, après Mokengeli nakende kotanga na institut Lumumba na 17e rue et na travaillé na Protivap. Protivap, oui, ok. Protivap, nazalaki journalier, nazalaki embauché, et na travaillé na Pralima comme étant journalier, na travaillé bien na Protivap comme étant journalier, après na Simba Sécurité, nazalaki embauché, nada première promotion, il y a Simba Sécurité, j'ai été formé par un Israélien qui s'appelait Messi Yushi. Mais comment tu peux être de garde rapproché donc yo bilo kama boko, bilo kama sano sala ngwalo. C'est maintenant où t'as mona oni britannique. Ah, ok. Donc vous allez mettre, donc on va mettre, ah mettre. T'es ngana na nzeta kekele. Ah, nzeta kekele donc moko amoko, donc somme taille à côté. Ah, ok. Na mona oni britannique, petit à Boulouf. Oui. Petit à Ngambe. Oui. Petit à Pachiko. Oui. Na batonga na tangi na. Wana banana. Ah, o mutengi na bango ba chiki. Te to tangi. O bosani masano mabo. Ah, wana ba vie. Ba vie o basala ki oni ezala oni tant ba Jean Paul Ngambi. Asi tango tanga pe ba vie to ka pe chibala vie na yo na ebite. Donc ba vie ozotanga. Ah, vie na yo te. Non, chibala da vie. O wanga ni chibala lelo. Na wanga ni ete fona lo banaza. Mais chibala za na. Na lobina yebaka chibala na IDPS à travers Jean-François Mukuna. Oui, vous allez péter de IDPS na France awa. Mais tout ibana gina chibala, tant vous allez kina katia IDPS. Et chibala na été ceux qui n'engagent pas bazo qualifié que Papi Volcan chib. Non, chibala na ebaki avant à comme premier ministre. Et à comme premier ministre, na zombongo chibala te, na memela chibala projet wana chibala akokaki kosala yango te nde place na mona ki aza aventurier aza sérieux te komona ye pembe na papa Tshisekedi na kanisaki ke akoki ko apporter social mais social yaki te en rien du temps na moni ndenge azosomba bandako lokwa mayebo misusu okoya na bino na kosoutenir ya mutu abwendeni na kotambola na mutu abwendeni po aza moyibi. C'est comme ça que na poso nazaki lokoso yo kasi ke nangana ndima nanga te ba proposition nyonso ba pesa ngai nangana za na kin bababi balukuna bakenda batebele bakenda mais soki nazati lelo na poto c'est parce que na bundela ka peuple na bundaka pona mboka na zwa 1 centime ya chibala te soka za na ba papier abimisa na bato ala yango et Papi Volcan akendaka musala azo de brevi et Papi Volcan sala pe belé na kata komba pona ba oba ebité masolo lelo tout na OK toujours Volcan déjà avant to banda je n'ai rien à voir na chibala c'est un voleur. Ah chibala donc lelo pesa Volcan comme le chibala mais la lobango banda la tango chibala longwena na pouvoir te na banda ko lobango banda kala ke chibala c'est muyibi asombi banda ko ya muyibi asombi même na poto ba igna Jamaïque samba bambongo bayibi babombi libanda to websa présent Fati ndeni ba ko récupérer donc ba chibala za mutu mo ndeko zolo ba il faut pas poursuivre mais il faut pas poursuivre justice il faut ça la musana on l'acception salaire nezaki combien denda kwa somi na poto Jamaïque samba yego depo ba soma ndaku et vice ministre des finances na ye bambongo o bazo ke ne ko bomba na ba Guinée ba bombi partout to ko bimisa to na ba trace nyoso to donc badami yibi ba yiko sala pona peuple te soki na dagi pona peuple te mais na kenda pe ko liana bango na sani moko mais lokwa na tikala awa c'est parce que na boya qui na koki kopesa komba na ngai o nyoso tu na passé temps nyoso tu ya jeunesse pour na bolamu ya Congo to ndenge kimbango alobaki bana bilaka pe bilembo bali bana na mwana bilaka pe bilembo na koteka Congo te. OK donc Volcan déjà donc tokeni déjà à 200 l'heure mais toujours on a simat to lobela déjà actualité Zambi Balé awa na Paris donc oyebi ke Martin Fayulu le candidat malheureux il y a présidentiel aye lelo na Paris dès que toujours le problème soit aye donc équipe na biso ezali kuna donc caraméliser caramel hormone aye kalaté na Paris asa déjà kuna donc okendo azo caraméliser batou donc président donc président parti na ye décidé donc azali
awa azali na Bruxelles akei na Suisse pareti na Suisse conférence na salamagite aza lelo awa na Paris okoloba nini après tokota na vote oyo ya makamba ba sénateur oyo donc ba base ya IDPS tomboki tricherie ya ndenge wana nanu tomona te donc tobanda nanu na visite ya Martin Fayulu na Paris. Non, ben visite à Martin Fayulu na Paris pour nangai combattant non aligné ils non événement parce que na lobaka yango kaka na plateau to vandi na yo. Mais comment on a événement donc Mutambo comme président a commis awa eza événement te pourquoi? Est-ce que tu ngana tana c'est na plateau to vandi na yo. Na lobaka na Chibala et nani Martin Fayulu na Fati basangana avant to gagner élection pour tous un candidat moko tous la possibilité ya kobengana Kabila. Et na lobaka même ba mibale bata bandoki so ba yokani te ba na voix dispersée bata bandoki ya Congo. Mais ba jouer qui j'ai Gabriel Monk a joué G, Martin Fayulu a joué G, Félix a joué G. Bah on est surtout bah qu'il y a une élection malgré l'élection ils allaient qui sainté, ils allaient qui parfait à parfaité, mais tout respecter quand même bah résultat. Oyo et bien il y a quatre élections. Par là, dans une opposition mutuelle pouvoir. N'a ni pour, n'a ni contre, mais opposition les lots mutuelle pouvoir. Combat na biso tant que bandaki on a Paris, Tolobaki Kabila dégage. Le tobaki même atambua tokoche na mutu ya mboka na biso me Kabila azala lisusu wana te. Et lelo Kabila za na mutu ya mboka te. Il faut n'apporter pierre édifice nanga pour na komema Congo na concert des nations. Na ko combattre nani? Moi na mboka na ko combattre na ba idée mais na combattre na ba idée politique, na combattre na projet contre projet, na combattre na diabolisation te. Donc oya ya Martin Fayulu na Paris pour nangai état nango non événement aza congolais comme tout congolais azoluka a joué rôle ya opposition bon il est libre toi na kati ya pays ya na kati ya état de droit France eza état de droit mutu surtout aza libre ya koya pe kozonga nenga mona mboka na ye. Ok donc Volcan oyebi awa ikenaka 200 à l'heure na moni neti auditeur moko à Koti donc to mekananu ko zoye toye basuki azobenga biso wapi. Allô, bonjour. Bonjour Ndekongadi, le grand journaliste. Merci. Mon papa. Merci beaucoup. Donc oyebi qui est aux alliés à la radio donc combattant non aligné à Zanabiso à Volcan. Donc ce que vous allez na mutuna ozobenga biso wapi kombo non ni papa. Ngala zali na mutuna ya ko tuna non aligné Volcan et puis kombo na ngai Ndombasi na bengi bongo na mboka donc tozali koyoka yo Volcan zali koyoka yo na mokili mobimbe zali koyoka yo papa eloko liboso na ebisi ndeko longonia parce que bandeko na biso babosanaka mingi ndeko Volcan abundelaki mboka mingi pas abundelaka mboka mingi il faut pas to voiler face soki lelo toza na makambo eza ko changer na mboka ezali parce que bango nyonso batiaka loboko pe makasi na bango esika moko eloko liboso yango wana na yebisi ye pe kopesa longonia question na ngai ezali boye et puis moi suggestion moke na félicité ya kozala na makanisi wana ya kozala non aligné parce que lelo na bato ya politiki na biso bazomema biso pe na zunguluke mingi okosaligné na oyo lobi kuna décevoir soki toza na bato baza na batendance ya banon aligné eza malamu mpo banon aligné bango nde bakendaka epai eza malamu kaka ya mboka bazalaka na parti pris te partisane donc yango wana epuis question na ngai eza boye na position bango bazwi ya banon aligné makanisi na bango eza nini na kokoso oyo ezosala mikolo oyo na mokonzi oyo na bokonzi oyo ya sika oyo ekoteli biso na kati ya mboka parce que tozomona bokonzi oyo toza nango ya sika ndeti ezokoka mpenza kodekole te alors donc bango atanke balon aligné apport nini bazolinga baya nango mpona kosunga bokonzi oyo tozolinga ya sika eza na kati ya mboka parce que tolinga te ata makambo mosusu tozwi ndenge tolingeli te mais bokonzi ya sika ekoti na mboka alors bango atanke banon aligné eloko nini bazokoenvisage to baza nango mpona kosunga
bokonzo ya sika na mwa bakokoso bazozala na yango yango na motuna na ngai. Ok, merci beaucoup Papa Ndombasi, yoka réponse na yo. Donc ce que vous avez satisfait au bika ndenge salaka ozongeli biso. Merci beaucoup pour l'appel na yo. Merci. Donc Volcan, donc tozo susu mutumoko azobenga biso na 01. Donc allô? Allô? Oui. Bonjour papa César Ngadi. Oui, bonjour maman kombo na onani na ebite. Oui, voilà, nga kombo na nga Maman Espoir Congo. Maman Espoir Congo. Na na Belgique. OK, Maman Espoir Congo. Donc nenge kande na partager moi ba réflexion mokie na baninga na biso ba congolais. Nalingaki na banda ata koloba na eloko moko oyo bandeko na biso basulevaka te oyo babosanaka. Batu nyonso to oyo bazata kotia monoko lelo bazalamuka tout ça. Bafala technique baf. Nani moto abandaki makambo ya trahison bato balobelelaka yango te babwakelaka kaka président na biso libanga. Nani moto abandaki makambo ya trahison batalamuka babande likambo ya trahison le moninga ebalukeli bango babeti bango mwa mbata ekomi makambo. Pourquoi dino tozali boye ko bakongolais tokobosa na histoire moto oyo azalaki donc il a fallu bapona na Genève wana ezalaka Monsieur Chilombo bake kuna bayokani na nef noir na bango motema ya mbindo basali jeu nzambe alalaka te bakongolais bake na élection bavote Chilombo mpona ta Félix alobaka te. Nga naza moto ya IDPS na mokongo. Oui. Na mokongo papa César Ngadi. Oui. Tolinga na bakongolais bolingo. Tokomi na motema mabe dernièrement na Facebook baketa vidéo moko otema matenge na zakoni baboyi bocheko. Pourquoi tokende boyeli boto totonga Congo bakongolais tolinga Congo. Motema we kindoki boza ko uta wapi? Nani abanda trahison? Nani abanda trahison? Makambo banda obewana na trahison wana na Genève ba trahir le bazonsili bango likofe komi ngambo. OK. OK maman, merci beaucoup. Merci beaucoup maman na ndengo lobi ndengo bengi biso en tout cas na sepeli mingi maman. OK, merci maman. Donc OK, donc Volcan Oyoki Yomoko. Donc mitune bandi na maman ndenga koti. Donc ouais, la pesina no bambo tebele na ba auditeur na ba auditrice ni surtout ya émission ya César Ngadi au bazolanda biso et n'a profité pour répondre à la question ya monsieur. Et puis plutôt qu'une actualité peut passer donc ouais, profiter il y a papa Ndombasi na répondre monsieur Ndombasi apport au ba combattant non aligné ba koyo komema na pouvoir o ekoti sikana kati ya Congo. C'est simple, tout ça dans le état de droit. Tu sais que pouvoir en place ou écouter, dans moi, Kokoso, Nenye, Papa Ndombasi à Otikoloba. Mais dans un an, je pense que le président Eli Azana droit à dissoudre l'Assemblée nationale, même les sénateurs, tu sais, mais un exemple donc avant un an. Les plus importants, avant un an, on a tous déjà dans le état de droit, il ne faut pas passer dans la justice. Il faut pas samba, ba yibaki, ba salaki mabe, il faut pas passer dans la justice parce que impunité au kiki kozalate. Les lois qui to bundaki pour un changement, to bundaki pour une alternance, oui, tous d'accord pour une alternance, mais alternance c'est le but que président Fachi a comme master à Kabila, que Kabila a intouchable à gauche la justice, non. Kabila faut que la justice, faut que la CPI. Ceux qui ba Jean-Pierre Bemba ba que la CPI ko répondre na ba crime au ba salaki na Centrafrique. Ceux qui battent le roi Frank Djongo, les vrais soldats du peuple. Tant que les soldats du peuple, donc ils ont Frank Djongo. Ceux qui battent le Baboloko, Jom Nongala, Bakota Baboloko, je ne vois pas comment Mende, Tambwe Mwamba, Kabila, Bakokinde na justice. Et Kabila, il faut banana ko sambisa mana mboka na biso. Pour na ba mort nyo surtout à Salaki. Donc tout ce qui est là, pouvoir où tu kokota temps, va mettre ma ramener surtout en place. Parce que tu condamnes un peu musée tant que bengana baronne azalaki pressé il fallait que temps congolais a condamné kaka le monde m'a préparé azalaki pressé ya ko senga indépendance mais tu peux s'attendre à temps ngana non aligné ceux qui m'a beza to roloba pour l'instant tu peux s'attendre na temps changement et soya to lobaki alternance yangoyé
opposition te suit pouvoir na kati ya Congo donc nasa ya kosepela mais on n'est pas solo baké non opposition est humain donc kanamba saka na sima donc bien c'est normal na comprendre bandeko baza frustré parce que bato mona Kabila na kati ya mboka parce que pour na bandeko na biso fallait ne fatia qui pouvoir les mêmes jours Kabila to ki mandenge ba président ba mesana ko ki manamboka mais ye akokima te akosambisa na Congo mbongo to ayiba na Congo il faut zonga na caisse ya l'état ya Congo. Donc c'est normal peuple à Silika. Et puis, na rosenga na président Fati. Ne quittez pas, monsieur, ne quittez pas. Joseph Kabila dans masse en état ya rotale et union surtout. Joseph Kabila, il faut akende na CPI. Pour bomaki. Toza na kati impunité te état de droit, mutoza intouchable à Rogi Rosala te. Et au nom de la paix, au nom de l'unité nationale, Kabila, il faut asambisa mana batunaye. De là otoko le baron to tika putana temps, ngana nga combattant non aligné. Soki simbi na lobarake eza bien. Soki peka mabe to baré, eza mabe. De naza sima ya mutute, naza sima ya Congo ya ngwana na pesi Papa Ndombasi, merci encore na encouragement na ndenge encourager biso ba combattant non aligné. Idéologie ya ba combattant ne to boaki kozala sima ya bato parce que tout monde que non ba chef ya ba parti politique et comment il rôle la babilo mo ya ba gourou ceux qui bokei lobby bato na ba ko décevoir bino ba ke côté mususu ba corps ba signa ba di lebele ba sala ba combattant ba participer na kati ya makambo terrain to ba itoza ba combattant non aligné toza sima ya mutute mais toza sima ya Congo toza bunda pona Congo pe pona bolamu ya peuple congolais et tozo lo ba pe na Kabila nenga longwe ndenge bato baso mona ka longwe na noté Kabila ta suna mutu ya mboka na biso te et Kabila ayebaki kolongwa na ye eza cadeau sali na peuple congolais te kolongwa na ye alinga te alinga ka longwa yango na bi na za petit fils ya Lumumba ndenge Lumumba lobaki na ba belge ke indépendance ya ba congolais ezali cadeau te de la même manière na zolo bana Kabila ke kokende na ye eza cadeau te akosambisama il faut banana kosambisama na kati ya Congo avant qu'il ne ko répondre ba crime contre l'humanité ça qui na CPI. Ok, donc tozwa mutumoka zobenga biso papa moka zobenga biso na 44 na 46 à Londres nazolo bela papa donc ce que obengi na WhatsApp obengi donc kozala précédé obengi na téléphone zila en attente na rolekisa yo donc tozali koyoka yo papa. Ok, merci papa César Ngadi. Ok, nanina ozobenga biso na Londres, ozobenga biso na Londres. Nabengi na Londres papa, okay. Nabengi na Londres. Kombo no nani papa? Patrick a chanté donc mukili mobimbe zali koyoka yo na invité na biso. Ok, ngai na ina loba, nazo ba pour invité ti. Oui. Pour makambo zo bana donc ça me concerne pas donc ngai ndeni zo concerne o tazolo ba makambo kate papa ndeni zo bengo lobi zo concerne to yo zali koloni donc au moni Congo est comme mutu na mutu fa zo part na ye donc tangu ya zo leka wana lobi wana eza ye azolo ba pona ye mais non mais loba na ne loko ni yo septe et loko ni ne sepelisi yo te oyo ye a lobi azali invité te tango zo benga ozo benga pe pona ye parce que ye mutaza invité lobe loko ni yo moni mabe o ya lobi papa s'il vous plaît te mabe na ko juger te mabe o ya lobi malam o ya lobi etali ye moko ngala ina contribuer ka moke. Oui, parce que Congo, oui. Au moni Congo, tant que la Congo, tant que Télémeli Félix, bah tu es belé au candidat, to lingi Félix, to lingi bote Félix a ne connaît pas. Pour Congo, souffrance au peuple congolais souffrir. A comme on a outil le lot. Et ça ba blague té. To ko la mkote na tongo boye Kabila yo kana Félix, ndenge ba solo biso to yebité allez. Makambo le to momona na Sénat, tala na Sénat. Talano magambo otozomona lelo mais siko Sénat ezali faute à président de la République ou bien ezab élection écoutez zala clair papa tango zobenga zala clair loba zela la loba passé kasi papa bato bazemele endaka mbala moko tozotelemela Félix oui tant totelemela Félix bomona biso nirete toza mabe tolingi te mais ozana droit ya kotelemela tozali bato tout bakozala pour Félicité donc bato mususu ba il faut baza en opposition mboke kendaka boy mais tango ozali koloba il faut loba ke ngai nazali contre pona boy ezali présenter moto a organiser l'élection wana élection ezali ngai yo faut loba déjà nazana contre non pona Félix. OK donc yo lingaki était ndenga komi président olingi était donc système na ye papa d'accord OK donc système na ye do pona yo eza bien a changer loko mokoti
donc siko yo pona yo na mais yo kana yo pona yo na temps oyo Félix asali ce qui présent mususu ayaki alingai ko changer nini na ezali pona yo. Écoutez, omoni problème ezali hein. Félix Nathan ou Asali. Oui. A ou Mélana, Asala 5 Asani a changé le moko. Mais papa, yozo kende vaguement papa. Tolobi Félix Asali, bah moi ce qui combien. Siko yo lobi olingi makamuna yete. Siko yo, ce qui ou bien yo, ou bien Ngai, ou bien Fayulu, ou bien Katumbi, ou bien Bemba Azalaki na place wana Nathan Oyo. Donc Félix Asali, il fallait mutuana mususu à part Félix Asala nini po na mboka na biso to mona keza bien. Et là, on est bosso, non? Hein? Oui. Pour la biso, surtout biso, la diaspora. Oui. Et là, on est bosso, on est sani. Ko kangela biso kabila wana. Ozo papa. Oui, donc pour la diaspora, il fallait ko kangela biso dans kabila tanga yeka pala moi kai kabila. Biso doit besoin non kabila. OK, OK. Tout ça besoin na tête kabila to vandi bo to tala ye. Au moins siko comment sur la clair. Yango na lobi ke kabila fa les na jisi. Siko to na kabila fa. Na biso te papa. OK, OK. Donc dengi akangeli kabila mal. Donc tant que Félix n'a pas waté, akosala ngoti. OK, donc yo priorité au Félix il fallait ça la biso tanga kotaki a changer les kabila face à Mbrengeye donc a bomi yo bien tindé dans ce pays. Donc oyo mutu abengi biso na fixe akatiye donc ya on a pas pour mon ndé on zo benga biso na WhatsApp mutu abenga ki na fixe akatiye donc volko moni donc papa azana kanda alobi oyo zoloba donc ya zakuna te donc non mais oyo alobi c'est là langage que lui eza opinion na et tous en kati ya démocratie. Il faut respecter. Mais ngana kasi loko bato bazali ko bossa na to mesana ki na Mobutu akimi nana kimi donc balamon biloko to ye ya sika mais oyo to vivre kabila fois que ne fois sambisama tant balobi sambisama. Kasolo bien ngwa te donc yo mo monde ba coup de fil ya c'est que ye moko alandaki maloba na loba ki te donc so so papa muso azo benga avant loba falaka yo na soka yo kanda mboka kanda ba batisa ba batonga mboka na kanda te volka yo zala ba meti ba tuzo na meti batonga mboka na donc ye tango zo mona ka kabila kanambe wana donc ye kutu donc makambo tu ezo etali donc to zona mutu mo azo benga ndaki lae kabila pe fois que ni lae donc to zona mutu azo benga biso allô. Allô, bonjour papa. Oui, bonjour papa. Ozo benga biso comme on a s'il vous plaît. Na bengino depuis France comme dans Mikey. Mike, c'est ça hein? Ouais, Mikey. Bon, Mike dans la canne sur l'émission au moins ndenge zo kende donc volcan zo ka ona mokili mobimba papa mo reto beka biso awa azana kanda ya lobi makambuto lo bana makambu invitation lo betali était pona ye donc ngana ebisie donc président to sala soki ba 2 mois yango pona yo il fallait sala ni albi pona ye ka président comment il fallait kanga kabila donc yo siko yebisa biso ndenge yo zo mona. Bon, la position dans les ndenge ni ngana omona que il est normal que bat bazana kanda ça c'est très très normal. Mais est-ce que normal c'est que tu résoudre un problème de Kanda. Donc il y a une émission dans 5 minutes émotion congolais car émotion donc il parle la mort papa sans que bouler makambongo ndeni ezali papa. Donc en fait, c'est ça le grand problème. Pour nous résoudre le problème, il faut tous en Kanda sinon on va s'emporter. On va faire du n'importe quoi. Donc il est temps maintenant de réfléchir. Il y a un et là on a été la CT vraiment peut-être très très important. Oui, allez-y. C'est parce que quand il y a un problème, à la place la solution, il remédier un problème. Les gens passent le temps ils ont critiqué kaka. Ils se basent seulement dans la critique. La place il y a évolué, il y a un moyen de sortir pour résoudre la crise. Résoudre la crise, c'est critiquer. Mais maintenant, on a point de vue dans ce qui concerne Makambwaba. Il y a un sénateur Oyo. En vrai, quelque part, Makambwaba, l'élection d'un sénateur Oyo, ça déçoit le gens, ça déçoit tout le monde. Mais les lots, ils sont sous Makamouté qui est robomba. Nanya Foutaki Nan, Nanya Salaki Boy. Ça saute aux yeux. Tu as eu combien de députés? Il y a eu des PES, Bazaki, voilà, 12. Oyo Bazaki dans l'Assemblée provinciale. Tu as eu Bango, Moko. Mais les lots qui, par exemple, tu as eu IDPS, sénateur Moko na Kinshasa. C'est-à-dire, Trosani, tu as indexé des Bango, on va leur voir pour te rendre compte, même au plus fort. Vraiment, le président a lancé un message et calmé, puis base au plus fort, député, il faut sanctionner les Kaboun Dialobagi Lobby. Il faut sanctionner la partie.
Parce que ceux qui va député, va fandika bongo tranquille, l'eau salamité. C'est-à-dire que jusqu'à un certain moment, bon, le monde est à la moins difficile pour un président à jouer sous contrôle. Parce que sans les mentir, ton bango vérité, c'est la base qui a permis quand même président Azawana les lots. Tout à fait, tout à parce fait. qu'à un certain moment, Boye a fait ma cabinet à Genève, c'est la base qui sont venus pour non, on veut pas de ça, ni. Président Landagi base. Et puis à plusieurs reprises, même quand Landagi président, la France 24, il a dit très bientôt pour on dit base plutôt qu'accord. Alors oui, très bien que l'UDP se dirige la forme, il y a une pyramide renversée. C'est-à-dire que c'est pas la tête qui dirige, mais c'est le bas qui dirige. Donc, ce qui a ligné à mon la réaction, malheureusement, quand il y a un déplacement, ce qui a mon la réaction, il faut absorber la décision vraiment très très dure au sein d'un parti. Parce que Batoubaï a eu des pètes à l'élo. Moi, ça m'a étonné. Le roi François Mwamba. François Mwamba, il a battu campagne avec nous, avec le cash. Il a été là. Mais comment se fait-il que ce type, François Mwamba, qui se retrouvait dans le cadre, il y a sénateur, il y a FCC. Dans politique, ni dans calcul, ni. Donc en fait, il y a beaucoup de questions. Les autres, comment Bangui Sabat, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on ne comprend plus rien du tout. Il n'y a rien qui se comprend. Parce qu'on est en train de s'embrouiller du jour au lendemain. Parce que c'est plus grave. Mais malgré tout, c'est avec présent, il y a qui? On a justice. Après la justice, il y aura les pardons au nom de la paix et de la tranquillité. Babandarana a pardon. Parce que ceux qui t'ont un pardon, il y a des permettre que la bêtise, la corruption, au moins la député, on a la justice. Il fallait que s'exprime net Mobutu abanda qui a au pande batu na ponga bi batu ba koti chuma donc moi vous mutu soit sakanezate donc dès comme ba présent au sané là ta comme déjà ko voilà tala batutel tala nanyo endundu tala batutel ba yiba ba mbongo bon président ko tia sali bango lo côté ay bon biso ça bisone au monde. Donc, à Tiki Bango, fallait tout banana justice. On ne bâtit pas un pays sans justice. Si le président fait la justice, les bateaux qui nous tombent sous trop. Moi, je vais la Kanda. Net n'a aidé à tailler tout le monde dans l'émission. À un certain moment, dans la Kanda, monté ma peau contre Kabila. Kanda, Kabila, il faut un solo. Bon, on a pas il faut un solo. Penza, na mbutu to na dikosi penza abupia. Bon, Kabila osane akofanda wanate. Toko mona kaete ke ba kuta ni bango mi ba lekuna na oya bazoya mbana donc bateau siko ba kufila bandeko na bango ba mona ke présent yesu koyo azoya mba depuis quand que présent na biso akokoma donc Massa Kabila jamais. Donc so bango kuta na ba benga na téléphone mais vis-à-vis boto boyi. Voilà. Même dans le téléphone, Kabila, fois qu'il est dans la justice, il faut sambisama na ba crime ba mort nyo surtout salemi na kata Congo. Kabila fois qu'il est boulot, fois que CPI, so champion be magenda CPI, Kabila peut fois qu'il est CPI. Papa, Kabila ta okenda de CPI, que CPI te. Biso na minute onde pour l'instant c'est quelqu'un qui est gênant. Ah mutu avant gêné biso. Avant gêné tous ces pays sont au moins na makambo ça ma boye, gauche lumto sali boye. Mutu na tête na wala moko Kabila. Parce que Kabila Ndazana, la vérité aujourd'hui, c'est que quoi? Kabila a dirigé pendant 18 ans ce pays. Puis, avant de faire un échec, il y a un lingataire au bout de 5 ans que Félix Tshisekedi a dirigé Mboka bien, à relever le défi à Kokate pendant 18 ans. Ah oui, tout à fait. Il y a le bâton dans le roue tout le temps. D'autant plus que maintenant, là, ça se voit. Il est en position de forme dans le gouvernement, c'est énorme. Donc, on a obligé un peu à écouter parce que bien attendre. Mais vraiment, en tout cas, vraiment, ça qui est vraiment très très bénéfique pour l'émission. Intervention, vraiment très très bien, très sage et puis vous expliquer bien. Donc, Volcan, Yoki Yomoko, si dans la ligne de code, il faut battre l'émotion. Dans un combattant, il y a première ère, il y a lobby. Na yebi combat na bandi combat le loté na Paris na bandi na mais combat on peut dire to ka première heure ngai mutali boso ngai na lobby expliquer biso na l'association Congo mutu bana makambo na Paris association Toponi Congo fondateur nango ezaki Bellarmé wa ditungisa Swana donc combat bandaki na ba 2002 wana alors 2004 2005 les siko makambo pena e bandi. Mais combien rejoint plaire en plaire bon ya ba Pierrot ezakini ya ba Pierrot ezakini mais Pierrot mutu akini na combien ezali Christian Ngwange ezakini donc Jeunesse Code oui Jeunesse Code
moto ayaki na pio ezalaki Christian Ngwangi. Christian Ngwangi tozalaki ne na kati ya Toponi Congo. Moto abandi makambo wana Toponi Congo c'est Bellarmé wa ditungisa swana po ba congolais bandimaka na bango batute balinga ba vivant. Atika na ye. Atika na yete mais Toponi Congo ezali mais azobunda d'une autre manière. Ndenge nini mais faut être à côté na masolo, à côté na ba gouvernement, à côté na masolo. Non, ben en fait azobunda d'une autre manière. Comme les kukuma passé tolobi. Mais non, Bellarmé aza syndicaliste na Paris, il y a société à Mounende HF. Azali susu na tamingi te. Lobandeng wana voluka parce que bangisinga. Ngala gasa ko mi ko travailler na kala. Ya musale parce que ko travailler na mboko to vani ko futanda ko futani il faut ça là quand même. Si. Mais batebele yo sala ozaka na combat donc aza syndicaliste aza na ba makamni bilezo sala kuna donc si na respecta kae na ozaka contact alors. Tout sur la Rana est très bien, j'ai de très bonnes relations avec lui, avec Christian Ngwangi, tout ça qui n'est candide au Kekende, Ayaka ko rejoindre Bissona, Toponi Congo. Après tango asali babavir, ne to bengana ki na Toponi Congo, to bino yo rosa susu na bisoté parce que etamboleli na yo eza malamuté. On comprend? Mais combat na Paris et banda na Toponi Congo, mais na kati ya Toponi Congo na zalaki. Ça sans indiscrétion te asali babavir ni yem to avec na. Non mais babavir na l'époque biso to tchaki. Non, dans l'époque to tchaki croit to bayi que notre ko travailler na ancien dinosaure, il y a un PRT. Ah donc bato un père bako côté bako ya kota na ya côté qui mutu moko na un père. Yesikoyo akoma yiko na volcan ngafona kende na proche vio na samai na bando yiba ba document via semai na dongwanda papa ngwanda bando za ba document na bando pesa bino be mfumanga biyoso ke kuna oyiba ta document moko te mais soko kende ka malamu bosana Toponi Congo ti na ndinga zwaki ba engagement ya kokende akendaki na mouvement Apariko ou biso tozaki nango d'accord te pour baza ancien dinosaure ba bomaki mboka to mona kinde nini to ko travailler na bango parce que muto abomaki mboka lobi eza neti lelo boyo website que non kanyama komi saint to bana ko bomana Kabila bueno maintenant faut passer dans quand même la justice mais ba tebele bazo banga même ba bazo critiquer wana so tali pe bande wana ya pareko bazo critiquer parce que bazo banga toza na état de droit ba massacre ya nini ya ba chrétien il faut pas tout répondre makila ba congolais ni surtout tanga impunité ko zalate toujours que ni na kati ya état de droit donc état de droit mutunyo surtout à répondre na oya sala ki na kati ya mboka so que zakia malamu ba obetele maboko lelo Patrice Emery Lumumba na ngolo baki Patrice Emery Lumumba so za iba ngaba sambisa mfumu kimbangu so kazalaki na nga sambisa bato ba bomande bazo banga mais babiso ba volcan to bomate na Congo to yibate toujours bunda pona Congo pona bolamu après okende Congo alors donc volcan lelo soki ba biso okena yo okona travailler na yo kuna mais il faut n'apporter père et fils na mboka na ngai mais parce que ba combattant musu ba bi donc combat et silité occupation et silité occupation ezaka donc ba bi occupation ezaka combat consilaté donc siko combat il faut changer forme combat ezali mais combat changer forme OK na ne combat changer forme combat ekoki consilaté parce que soto bi combat sila bakimbango babandaka komba bakimba vite seke komba silaka na période na bango soki biso ba oto esima na bango seke komba esilité et pour bande ko na bazala fiscalité naza d'accord na bango Kabila il faut que ne CPI. OK donc tozo mutumoko azobenga biso à Koti volcan donc yo message émission c'est la troisième fois. Allô papa donc bonjour ou bien maman bonjour. Bonjour mon frère. Ozobenga biso vous allez en direct là. Ozobenga biso api kombonona s'il vous plaît. Vous allez en direct. Oh, là, je vais vous rappeler après parce que... Ah, vous voulez pas être en direct? Ok, d'accord. Non. Ok, pas pour aujourd'hui, je vais vous appeler un peu tard. Ok, après 16h30, s'il vous plaît, merci. Merci. Ouais, mais... Mais avant l'élection, le sénateur, on est salement. Cour constitutionnelle. Et il y a déjà que corruption, c'est à ma casse. Donc, ceux qui corruption, c'est à l'inélo comme Mokoboué. Même président de la République, je pense que... basi ba memele ba rapport wana ayebi que corruption salimaki ngana osenga na cour constitutionnelle et invalider mandat ya bato wana parce que un sénateur c'est quelqu'un qui doit être propre. Donc, sénateur donc ngai pona ngai il faut bakanga ba corrupteur na ba oyo
ba corrompre bango batona ni surtout faut bakanga bango parce que toujours qu'il na état de droit ici si fait ça musana bango bakanga il faut bakanga batona ni surtout et puis cour constitutionnel est invalidé mandat ya ba sénateur wana président de la république a na droit yako ko décréter nini comme ko décréter nini ordonnance moko oyo ko sala ki ba nommer ba sénateur biso ba combattant ba tozali banda toujours temps ya kozonga mboka te pona ko postuler par exemple na députation même pona sénat il est temps to senga pe na président de la république akoki ko nommer pe ba combattant comme étant ba sénateur ya mboka na parce que ba combattant o babunda pona mboka lelo so bozolo ba makamia victoire ya président de la république les combattants ont contribué ba combattant babundi ensemble ebimaki pona nini non nini rassemblement ebimaki pona nini rassemblement ebimaki pona combat o ba combattant ba menaki na libanda ba diaspora ba menaki na libanda na combat o ba ndeko ba menaki na kati ya Congo yango na sala ki na moni Catherine Djoko donc za petite sœur nanga ya jeune Djoko lobito bimaki muke to wana zaito kende kama muke mais na kanisa sepeli po to zongi na actualité zongi na actualité ouais président de la république il faut appeler ça mot d'ordre ba mais il faut pas changer ndengi ya voter mais il faut pas changer ndengi ya voter sénateur même ba gouverneur faut changer façon ya voter ça attaque nommer bango ndeto ebaki neti awa petit sœur nanga Catherine Djoko papa Djoko yo baba nomaki ba pe moleka so ba nommer soki neti kimbuto moi un jour pe ndeng mikolo moi pe kimbuta ko akozonga la subiso donc il faut pas banda ko nommer bango mais il faut pas na nommer ndenge période ya Maréchal Mobutu azali ko nommer gouverneur bomonaki nzuzu ya mbombo azalaki nommé na Bakongo mais azalaki ya Kasai tout à fait donc papa na biso moleka Nzulama azalaki nommé gouverneur ya ville ya Kinshasa le vieux Paul Kabaïdi na lobana Kabaïdiste donc volcan lobana Kabaïdiste donc mwana Paul Kabaïdi mais tala siko période oyo Paul Kabaïdi simbaki ville ya Kinshasa ezalaki ndenge nini et de même le roi na na expertise wana ya Paul Kabaïdi président de la République a koki nommé ba gouverneur et ceux qui appellent singa positionner gouverneur na rejoindre sa ville à Kinshasa propre na période de papa Kabaïdi parce qu'il na zalaka na ina dans l'école na mi bengi kabaïdiste tant na zotangelo ba mole kanzulama na zotangelo ba nzuzu wa mbombo na zotangelo bateau maréchal a bané renommé de même na Paris à Wapé na France Macron a dans la droit renommé ba sénateur à l'EJP azalaki maire à Bordeaux les lois qui wapi na Sénat ata nommé une façon à élire ba sénateur toute façon à élire ba gouverneur il faut changer ce qui changer le roi tout qui na état de droit oh justice c'est au sala musana bon ba oh ba corrompre ba tu ba voter ba on ba comme ba sénateur il faut ba kanga bango ba oh pe ba lié mbongo pour ba voter ba tu ba comme ba sénateur il faut l'état justice c'est ça la musana et cour constitutionnelle et invalider mandat ya batona parce que lorsqu'on parle de la corruption toujours mon sous état de droit et je crois que c'est la priorité ya président de la République Fati na nenga lobaye non a la lutte contre la corruption le col a déjà tu évident corruption salimi pour ba voter ba sénateur faut ba invalider mandat ya batwana Naningina un commentaire donc par rapport à tout le monde ordonnance va signer qui awa donc libération à prisonnier tant que l'auto évité donc le temps de démarche administrative et ça la m'a pas noté donc libération à prisonnier et puis suspendre qui va suspendre depuis 1960 ça la maté va suspendre ministre ministre qui a ni ministre il y a OVD va suspendre ministre donc ministre yoko lo banine na ba décision non mais na saluer ka ba décision mo konzi mboka zui nga na combattant na niso na saluer ngo ilobite ki na komi soki mutu ya IDPS mais siko komi aligné na IDPS parce que na non aligné mais siko non aligné bunda rapport na Congo pour l'intérêt ya Congo place au malamu eza pour na Congo non aligné za la kawana place au mabenza pour na Congo non aligné za la rati même président Fati soki pata moli mabe akokuta ba non aligné na nzela OK akokuta biso na nzela mais
lokola toujours kende lelo na état de droit mais eloko to bande ko bundela ce qui président de la république kuna ba pesi yo poste OK ondimi osali bo siko yo ozasu non na ligne ndeni parce que okoti kuna na kata masolo okota na kata masolo mais cohabitation salima na mboko vana sizanga di cohabitation salima batu même nini Macron ndinga na pouvoir yo kanisi ki batu ya opposition baza na pouvoir te mais tant on a pouvoir travailler na ndenge travailler ngai na donc ne travailler pour na président de la république na travailler pour na mboka. Mais on doit pas directif. Na on doit pas directif mais na on travaille pour na mboka. Pour travailler na Congo, na ebité bande ko belé bazo kan tsaki ko songa ko no travailler na Congo da bola taba cravate beaucoup ba ministre beaucoup mais non. Na o même expertise ya onga na juna na ba mboko na vandi. Et non seulement ça na Congo na sala na aner. Na ko ko songa ba kombo na bige yo. Na ko yisu ba kombo na te aner pe ko za. C'est kasi exact. Na lebi ça fait partie ça fait partie. Boma ba yo mo zolo ba makambo boma ba to. Na lobi ngai na bande ko sala na yo zali ko s'inventer au sala na aner. Na zali ko sala na simba sécurité et j'ai travaillé en parallèle avec l'ANER. Donc bande ko tika rapport. Rapport à nini ya makambo boma ba tu ya boma. Non mais rapport ya makambo ya mboka ndenge so tambola. Na kati ya Simba, vous avez des services ébélés, services à filature, services à gardiennage. Donc il y avait des services. Il y a travail pour Namboka. Oh mais ba commandant na nga bazali soko lingi tuna bango ozana ba Kinshasa tina batu ya club wa original na Kinshasa commandant na ngai reke ena ni Valen azali solo sa te so po boma batu toye baka non volcan boma batu te donc ozala na sala pour Namboka osala po Namboka bato nyoso to ba banero ya po basala mabe na mboka volcan banero landela bon mais volcan boma batu te. Ah d'accord donc volcan tokoluka peto bengana no toye bananu ndenge nini ezali koleka kuna na Paris na arrivé ya Martin Fayulu parce que yo atolo beza non événement mais non mais Martin Fayulu azali binalobi pona ngai eza non événement mais goyana na saluer goyana na bato bayambi c'est là nangashi tu crois que côté bato bakeko ya Martin Fayulu il y a plus pas des frères combattants des combattantes nazana bango eza choix na bango toza na kati ya état de droit. Mutu na mutu a droit pour exprimer opinion naïe. Donc la démocratie, il faut écouter aussi l'opinion de l'autre. Naza wana te pona agir na émotion non kofinga na ebité mais pona nga eza non événement. Eloko ya siki sali misati. Koya na eza eloko sikate. Mais denga azali ko réclamer tu le lo azo réclamer. Mais faut innover papa Tshisekedi da sala makambo Martin Fayulu faut na makambo sika. Donc yo papa Tshisekedi to benga ga président élite. Maintenant na bana de signer ordonnance maintenant na signer ordonnance ya Congo. Il kanambi. Lelo yepe ba robenga e président Eli. Ya bato bazo croire que ça président Eli parce que il faut qu'on innover. Makambo zo sala za ma papa Tshisekedi da salagi même ba tourner ko tambola papa Tshisekedi da salagi. Asenga peka période mais lo ezanga ye pour voter kite na ndaku na yepe. OK donc to zwana na moni mutu moko bengi na habiter ceux qui ont passé na émission. Ou bien Zali parce que donc Namoni donc Aza déjà Nini donc bonjour monsieur. Ok donc oui bonjour. Donc vous êtes en direct là donc sur la MNG Radio 99.7 FM le lot donc na sengyo kitisa volume na internet kitisa volume na internet et ça un peu na décalage kitisa muke oyo kabisa directement na nini. Ouais, je pense que c'est bon là, ouais. Ok, allez-y, on vous écoute. Donc, présentez-vous et puis vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Paris, Maurice Kianfouana. Ok, allez-y, on vous écoute, monsieur Maurice. Alors, Maurice Kianfouana, bon, d'ailleurs, écoute, moi, retard l'émission à la vidéo. Mais titre, bon, on a souvent. Merci. Merci beaucoup, monsieur Maurice. Bon, Nayo qui juste un petit peu, bah, déclaration invité Nayo. Oui. Bon, alors moi, d'abord, Théo Navarro-Loba, d'abord, qu'est-ce que ça soit, bateau, il y a, soutenir qui, monsieur Fayulu ou bien, on va soutenir monsieur Nandi Tshisekedi. Je pense que d'abord, victoire, il y a opposition, hein. Là, d'accord, on a invité Nayo. Mais seulement, et donc on a constaté mine qui la communauté Nabiso, c'est que à partir du moment où on va lancer Makambo et Victoire et Tshisekedi, Namoni, c'est comme si il s'est créé une forme de course au pouvoir, hein, course vers le pouvoir, vers la poste. Hein? Bon, alors, Bateau, évidemment, Bateau va soutenir Papa Félix Tshisekedi
c'est bon, c'est un petit peu normal, mais eux peuvent soutenir la Mouka, bango peut s'opposer parce que Bazagi n'a besoin de poste. Donc quelque part, en gros, recherche peut-être il y a poste de Congolais, ils ont habité Bissau. Ceux qui ont habité Bissau dans le sens alors Koé la Mboka, ils ont dans le sens T. Bon, on a rejoint juste deux exemples. Hein. Bissau se ont crié que toujours au la Mboka, que Mboka est allé occuper depuis un certain temps. Mais ce qui Nathalie, avant pour la libérer, Mboka est occupé, il faut Bissau se mettre ensemble, auto-constituer force. Or, force, on a ni côté combattant, ni côté Moussous. Alors, monsieur Volcan, où est allé inviter Nayo, je pense qu'il y a un 4 combattants, il y a un problème entre Bango. Donc, ils sont même incapables de se mettre ensemble. Même l'église va problème ça. Bango va constituer force, on va constituer un ennemi. Puisque force, ça va constituer force, il faut d'abord qu'on se mette ensemble. Même celui qui, moi, exemple, Moussous, Nayo Karamingi, parfois, Papa Ngwanda, déclaration naïe, celui Nathalie, na meki ko comparé à ngona déclaration à justice Kassavobu, dans au monde à peu près un moko. Hein, on y soit crier sur l'occupation, on crier, on évoquer la makambo moko, incapable de se mettre ensemble. Donc, on a bien que la moins intérêt naïe au lieu de l'intérêt moko. Est-ce que Wana est allé combattre pour Mboka ou alors qu'on recherche l'intérêt d'abord? Parce que nous crier toujours course vers le pouvoir, il y a un moment où habiter Bissau, peut-être il y a un moment où poser Bissau problème. Pour Nangaï, si je peux conclure, hein, je pense qu'il faut peut-être d'abord quel que soit moyen ou pas critique qu'on se faire sur Félix Tshisekedi, mais qu'on se fait d'abord pour aller du pouvoir et ensuite, problème où ils ont un Mboka, tu es bien très bien. Suite au qui faut le place na parlement na majorité parlementaire où ils ont voté et ils ont à peu près la même chose. Hein? Maintenant, est-ce que ne faut-il pas qu'on se mette ensemble pour soutenir Félix Tshisekedi pour peut-être qu'on ait un bangouni on va ndinga pour qu'on exercer ma comboka ezwandela. Hein? Parce que c'est peut-être côté on a moto qu'on travailler plutôt que qu'on se battre qu'on a gagné pour même ceux qui ne peuvent pas Félix Tshisekedi a vu pouvoir qu'ils allaient encore dans le cadre de transition. Parce que ceux qui ont fait Makambo et d'autres quand on va crier réellement le pouvoir et à sur le thé, ils allaient dans le cadre de transition. Ceux qui ont fait la mitou na biso et ils allaient réellement dans le cadre de transition, alors tous se mettre ensemble, tous se serrer la coude, pour combattre les Camboyo, comme dans Munguna, malé de titre, pour gagner réellement Mboka Yango. Parce que sinon, je pense que, j'aurais dit, je me répète, hein, ceux qui n'ont pas eu la place Wana, avec ma situation en Ndengezali, et ils ont exactement la même chose. Pourquoi ne pas et là, on peut avoir cas moi mingi, oui, mais la Mouka, vérité des yeux, on est d'accord. Si aujourd'hui, dans l'hypothèse où Totier Fayou n'a place à Tshisekedi, avec Sénat où ils ont voté, avec Assemblée où ils ont voté, pour retravailler dans quelles conditions? Si le bateau va crier pour avoir président, soit va pécher présidence, à retravailler dans quelles conditions? N'est-ce pas que le bateau va juste pas va poster en avant pour tout autour, il y a fallu pour pouvoir mettre en collier à peine dans la neige en avant. Donc, ils allaient, non-sens, hein, combat dans le quelque part. Ils ont non-sens. Moi, je pense que tricage, il y a solo, ils allaient au niveau de la Sénat et puis au niveau de la Parlement. Présidence, quelque part, bon, ils allaient, c'est vrai, ils allaient poste important, mais il fallait plutôt bateau dans la vérité il y a combat peut-être la culture saine il y a combat il faut combattre sur l'Assemblée sur le Sénat c'est à ce moment-là que tu voyais réellement c'est peut-être dans l'endroit où il y a Sénat il y a Parlement il y a l'Assemblée nationale pas ils sont tous droits qui pouvoir et peut-être il y a un dans le monde qui a un sens.
Mais qu'on combatte uniquement pour la présidence, ça nous a quoi non-sens. C'est ça, on c'est ça comprendre. Ok, donc voilà. évitez à vous réagir. Donc, oui. Donc c'est dans ce sens-là. Je pense qu'il faut orienter le combat d'Abisso vers l'ONU, c'est Ticali, parce que tu as juste la tête, mais le reste accorde toujours la montée. Alors pourquoi Koé a juste tête alors que le plus important, c'est Ticali? C'est un peu ça mon interrogation. Ok, voilà. Merci beaucoup, beaucoup, monsieur Maurice. Merci beaucoup de votre appel et de votre analyse. Merci. Hein. Okay. Merci. À bientôt. À bientôt. Donc, Soko il réagit par rapport à invité Nabiso à Sosoli. Par rapport à invité Nabiso à Sosoli et Nayoki Nenga Tangi Kombo ya Papa Ngwanda, Tangi Jisine Kasavubu et Baloba Geba Rwandais Baza ba Bokipan. Mais yé Maman Christine, Soga Sambela Ranzambe Bang Ranzambe. Aouta Golugani na Rwanda Kalamingite. Balobi qui est là qui a soloté, ils batu ceux qui Mutu amemaki bango eza mbuku. Ok. Ah bakende kuna? Bakendaki na Rwanda. Na memaki bango? Mbuku. Mbuku aza na mona ki obi ke mbuku na kutana na ya lobi ye mtame ya lobi. Mutu amema bango kuna eza mbuku. Ah mbuku zo na lobi. Na kasi mbuku soki. Makamonga na balo mbuku a contredire ngote. Te na kasi soki mbuku olanda biso kasana biso. Aloba. Makamonga na ba mbuku a contredire. Na komeka na tana na mutu ayelaka bango makambo ya ba Rwandais. Mbuku akotana biso. Mutu ayelaka bango makambo ya ba Rwandais. Mais bakele osani na. Mutu ayaka na makambo ya ba Rwandais za mokekesi. Mais pourquoi bakende kuna osani? Baba na koluka pouvoir. Babenga na Kabila. Ah docteur basali ba gouvernement na bango na tout ça. Avant l'élection Salima. OK. Mutu ayaka na makambo za mokekesi. Lokwa na ba ngai na za combattant. Combattant à redéfendre combattant, chrétien à redéfendre Bible, musulman à redéfendre Coran. Bazola na biso mamu na zolo bate. Mutu ayaka na batone za mokekesi. Ozolanda. Baké ko sala voyage ya tourisme. Siko bino mo bi batana baza bokipan. Boko lugani na Rwanda. Yé mo Rwanda pa uti Rwanda il y a des 3 semaines passées. A uti ko lugani ne pas bokipan. Maman Justine Kasavubu. Na lobi na yo. Eh le ba Christine Justine Kasavubu. Ba uta luka vraiment technique ba bengi na biso. Na lobi na yo. Mbuku. Les accusations graves aux sala. Mais nga moko ba contacter ki ngai. Ah, ba contacter ki aux. Mais oui. Ah, OK. Nga na loba makamuteke o ba kite ngai moko ba contacter ki nga. Naza na kasa makamwana. E makambo yo nage koyebela ngo mokekese mutu yaka na makambo ya ba Rwandais. Nengo yo kaka bakizaki ngai oh non volcan to mona gena ba Rwandais na porte de Versailles. Bato apareko bango moko bazaki na ba Rwandais. Ngane na kinda kokanga bango bandimaki teke na koko ma place wana. Makambo na zolo babungisa ibino na mama babungisa ibiso te bayela ka biso na mama Kongo. Ah d'accord, ils ont mwana. Yango makambo ba Rwanda yango zo continue mutu amemi bango kuneza mbuku basale moi délégation ya quelques combattants na mama Justine na mbuku na yemoko honoré azalaki kuna na Rwanda. OK. Siko bato bino bozo so ba congolais ke baza bokipan. Baza bato bazo boma bosiko bokelu kanine pa na bango. Donc ceux qui ezalaki folklore ko ko to collabo mais bango siko bakei. Baza ba collaboter. OK, donc en tout cas, tu as fait de joindre beaucoup. Tu as une émission parce que il y a nalobi te ke lisolo ya kobetila ngai nazaki na kati ya makambo wana. OK. Ba contacter ki nga révélation mo munene. Ba contacter ki nga mutu ayaki na makambo wana eza mokekesi. Mudopo ba ke na Rwanda kozwa. Mais oui, pour ba kozwa pouvoir. Les Rwandais sont ba Rwandais ba bomi biso. Ba Rwandais il faut ba reconnaître que génocide au bassin na kati ya Congo. Toko fana na bango kaka boete ke to bosani bandeko na biso bango ba bomaki. Mais yé maman Justine, so Christine, so ki Justine. Ami benga présidente ya ba diaspora. Moi je ne fais pas partie ya ba diaspora ou ya za présidente. Aza présidente ya mututa soto proclamer na ndako na ye. Présidente ya ba diaspora. Yé Mbuku. Allô donc Zilana namoni na technique tozui Mbuku. Monsieur Mbuku, François Mbuku. Donc nazali awa tozali en direct ya MNG Radio. Toyambi combattant munene awa ya non aligné Volcan. A sali penza ba révélation à lobby yo munaye soki tokutana na na ba Rwandais te bakena na Rwanda o memaki ye na Rwanda kuna azali na ba préfet ye moko pe ba munaye moko Mbuku soki tokutana na ye te pa ya ba Rwandais zila loba donc malobe zali pa na yo na soko déjà na zo comprendre to bien na éviter juste
On parle de quoi? On a fait bien en plus, on a bien été. Donc, ceux à bien été. Le zong, c'est les sons. Zong, c'est les sons bien. On a en plein volant en plus. Ok, donc, bon, ceux qui ont Telemi Bengabiso. Nazali na Volcan, combattant Volcan, Nazali en direct, il y a MNG Radio. Il y a un Senga qui va bengayo parce que il y a saliba révélation. On a le que non. François Mboukou. Azana Katia Makambouana te, alobi yo mutu François Mboukou, au même qui Mama Justine Kasavubu na Rwanda. Ah bon, comment on a bien fait le Congo alors? Nalobi Mboukou azoka yo Mboukou azola nanga très bien. Yo landa makambo yo bolobaka ba Rwandais baza ba occupant, ba Rwandais baza boye. Mais ngai na yo, tozalaki pa ba Rwandais. Bosali délégation boké na Rwanda, ba occupant wana bino bozo solola na bango, bozana bango. Côté bozo ça ba congolais ke baza occupant. De l'autre côté vous négociez na bango na CC na ba mama soki nani président ya ba diaspora. Aliyaki makambo ya Aliyaki na lobi na makambo na zoloba. Na ngai na ye, tozaki na kata makambo wana. Ok, donc beaucoup réaction Moukié avant Totika parce qu'on a volé. Non, ça n'engage que lui-même, je ne suis pas quelqu'un qui va se faire voir. Ça n'engage pas que moi-même, Nangaï Namoukou, Tovanda Nabawande. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Oui, vous m'avez appelé à mon insu, je ne sais même pas que vous passez votre émission, et vous m'appelez pour dire quoi, au juste. Mais non, mais pour intervenir parce que... Lui-même, c'est qu'il est en train de dire, ça lui engage lui, hein. Ok, ça va. Ok, monsieur Mboukou, on vous laisse alors. Conduit, attention, allez, bonne conduite. Allez, engagé, Monique. Nalobi na yo makambo na zoloba, na kosite, na ye, nanga. Ok. Tout ça là qui contacte. Na Mama Justine wana délégation. Fallait que kinde Rwanda. Bakendaki biso to kete. Siko banani baza ba kolabo, banani baba kolabote. Parce que ce que za makambo lokuta, a roloba ke no makambo na lobi akosi, et comme ça n'engage que lui pour ayebi. Ngalo ba vérité. Ok. Muto ya na makambo na za mokekese. Tokutana na ba Rwandais wana na bato apareko na Mboukou na ba mokeke se tovanda na bango nga condition na pesa na bi bandeko o bakufi na este impunité ekoki kosalema te. Rwanda il faut reconnaître génocide ou asali na RDC. Il faut justice c'est ça la musala nango makambo na zoloba na kosite. J'ai des témoins même à Makongo ayebi makambo yo bakizanga ina ye tozana ba Rwandais mais il fallait qu'il te kota pour te ba vérité yango na zoloba. Ah d'accord, bino côté qui peut ba vérité na pas filtrer qui bango. Mais oui, pour te ba vérité bobimi. Mais pour te ba vérité. OK. Ye muku to kutana na to kenda na hôtel to kanga ba na hôtel na 8e. Na ba Rwandais. Ils ont engagé ngate na ba vérité. Nazolo ba vérité. Ok, donc tozumbu quoi, Monique a wazali. Mais c'est normal faut wanga na comme d'ailleurs bozuinga ina na volant. Ye mutalinga comme président ya Congo. Bozuinga na volant. Congolais, mututu azana toi comme président. Mais Rwanda ne peut ça pouvoir te. Ah donc Rwanda ne peut ça pouvoir te na Congo. Bon, Volcan mais nazo kama na moni awa na kati ya nini na yo ya biographie na yo. Donc quand tu dis que vous allez père fondateur il y a RCK père fondateur donc na Ndeni Dobino na Martin Sali de Bosala RCK. Non mutoya na kombo RCK zangai. Ah donc kombo na yo RCK. Mutoya na kombo RCK zangai. OK. Et mutoya zwa ki likanisi parce que RCK dans na ba eza code. OK. RCK zali réarmement du cerveau Congo avec K. Ok. RCK Zali retour sur les chemins du Congo. Oui. RCK Zali les résistants combattants du Congo. RCK Zali réel cadeau de Kimbangu. Yango na binaza mwana bilaka pe bilembo. Ya liboso ya premier air na Paris. Soki botuni kokonzai, botuni inzembo, botuni triple, ba royebisa bino genaza mwana bilaka pe bilembo ya premier air. Ok, tozonga la auto zona auditeur moko abengaki biso na bomba ki numéro na parce que azaki vraiment très pertinent na ba na réaction na ye donc na analyse na ye donc tomoni azongi donc allô bonjour. Allô bonjour. Oui bonjour, on vous écoute. C'est comment encore votre prénom? Sodesco. Allez. Sodesco. Ah Sodesco, on vous écoute. Allez-y, je pense que vous suivez l'émission là. Ouais, d'accord, je suis l'émission, très bien, merci. Allez-y, on vous écoute. Donc, déjà, Papa César, oui. S'il vous plaît, oui. En fait, dès le début, avant qu'on m'a vraiment le vif, dans le vif du sujet, parce que là, apparemment, j'ai l'impression un tout petit peu
que vous êtes en train de perdre en fait le but de l'émission aujourd'hui. Donc cependant, je vais essayer quand même parce que j'ai retenu 2-3 choses de notre frère Volcan. Oui. Hein? C'est très très bien ce qu'il dit, c'est très très bien ce qu'il raconte, mais moi je veux savoir tout ça nous mène où? Nulle part. Ça c'est la vraie question-réponse, ça nous mène nulle part. C'est beau de dire que le Rwanda doit reconnaître, le Rwanda devra reconnaître par rapport au génocide, par rapport à quoi que ce soit, mais après, le Rwanda c'est un pays, nous sommes un pays, on n'est pas obligé on ne peut pas obliger le Rwanda de reconnaître quelque chose aussi facilement. Mais pourquoi, étant que le jeune, étant que les combattants, ils n'initient pas par exemple la jeunesse, soit eux-mêmes ne vont pas rejoindre les forces armées de la République, soit créer une force pour pouvoir soumettre le Rwanda à la vérité. C'est ça. Déjà dire que vous devez partir au Rwanda, c'est-à-dire que nous sommes un pays faible. On n'a pas de citoyens, on n'a pas de jeunes qui peuvent défendre ces pays convenablement. C'est ça le grand problème. Et puis, j'ai entendu quelque part, il est en train de, monsieur Volcan explique comme quoi que aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe, le président devra nommer en fait le gouverneur parce que ça s'est fait passer comme ça à une certaine époque. Mais non, la Constitution a été promulguée en 2006 et puis ces pratiques ne peuvent plus revenir parce qu'aujourd'hui, avant que le président puisse nommer, soit suspendre, ne fût-ce qu'un gouverneur, il doit d'abord être en conseil de ministres avec ses ministres et puis saisir l'Assemblée provinciale et nationale ainsi que le Sénat pour suspendre le gouverneur. Donc c'est pas comme ça que pour rien du tout il peut venir, il va dire qu'aujourd'hui je suspends un gouverneur, je suspends un sénateur. Non, déjà que le président n'a pas le droit de pouvoir suspendre un sénateur, un député provincial ou national. Donc c'est la Constitution. Souvent c'est très très bien de parler, mais pour pas mettre les gens dans des erreurs, parce que c'est le besoin de l'histoire, il faut souvent lire. Lorsque vous... Attendez, on va revenir sur notre auditeur. Oui, allez-y, parce que là, il y a quelqu'un qui nous a appelé là sur la ligne normale, là, donc on a été coupé. Allez-y. D'accord. Donc, il faudrait souvent lire. Lorsqu'on lit, on comprend les choses. Et quand on se met devant une chaîne de radio comme ça, soit on est en public comme ça, donc lorsqu'on donne ce genre d'informations, il faut être quand même très très rationnel par rapport à la réflexion, avoir une connaissance du sujet très très bien. C'est qui pousse quand même que les gens puissent se saisir et puis qu'on comprenne que l'émission c'est une émission très sérieuse. Il y a des choses qui se disent et des choses qui peuvent être vérifiées. Mais on nous a amené aujourd'hui à dire que voilà, le président peut faire ça. Non, aujourd'hui le seul problème qu'il y a eu, c'est qui a sauté aux yeux de tout le monde, c'est le fait qu'ils ont été corrompus. Les députés ont été corrompus. Donc le problème, la question qui revient, la corruption, c'est la gangrène quand même qui détruit notre pays. Donc il faudra qu'on trouve une solution par rapport à ça. Donc c'est ça notre Tu parlais de ça par rapport à la corruption. Dès le départ, la corruption devait... D'abord, c'est pas le problème, c'est même pas d'abord la corruption, c'était d'abord la justice. Parce que on a tous soutenu quand même le programme du président, je dis pas Félix Etienne Tshisekedi, le feu président Etienne Tshisekedi, parce qu'on a entendu parler de l'état de droit. L'état de droit, c'est que quoi? C'est dans un état où tout est... en fait, je peux dire, tous sont égaux devant la justice. Tout le problème passe devant la justice et dans le respect des règlements de loi et de la Constitution. Mais aujourd'hui, quand on voit, il y a des personnes qui viennent bafouer quand même le principe de base de la démocratie en termes de justice. Mais il n'y a pas de société, il n'y aura pas d'évolution. Ça, c'est très très sûr. Ça, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Maintenant, aujourd'hui, dire que le président doit faire quelque chose, moi, je ne sais pas. La seule chose que le président peut faire à ce moment, c'est de pouvoir s'attaquer au niveau du parti, à ses membres, à ses députés. Parce qu'au niveau institutionnel comme ça, il n'a peut-être pas ce pouvoir-là. Ça, c'est de 1. De 2, les élections des sénateurs. Aujourd'hui, la majorité de ces sénateurs sont du Front commun pour le Congo, donc les FCC en sigle. Aujourd'hui, les attaquer,
ça sera très très compliqué parce que ils ne vont pas dire que ben voilà, ils ont accepté, en moins que la Cour constitutionnelle puisse invalider le mandat. C'est ce que j'ai dit. Quelque chose qui ne va pas se passer. Ça c'est sûr, ils vont pas le faire parce que on le sait très bien, ces juges ont été nommés par le président honoraire, le président Kabila. Donc ces gens-là, ils savent que c'est le poids de Kabila qui se joue, ils vont pas se tenter à cette aventure. En moins qu'il y ait une certaine pression, en moins qu'il y ait une forme de manipulation aussi du côté du président Félix, parce que là, on doit savoir, on est dans un jet de chèque où Kabila et Félix, malgré le sourire, malgré les salutations qu'ils affichent devant les écrans, ce sont des gens qui se battent dans le coulisses. Ce sont des gens qui luttent pour le contrôle de ce pays. Oui, on s'en doute, hein, monsieur, c'est la politique, on s'en doute. Donc, oui. est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît, parce que j'ai 2 personnes qui sont en attente, s'il vous plaît. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, c'est que je voudrais dire. Ou bien vous pouvez revenir après. Je reviendrai après au bêtement alors. Ok. À tout à l'heure alors. Ok. Merci. Donc, tout le monde a monté sur la ligne. Après, Volcan au réagir. Allô? 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 Donc, Mtongo, Volcan, Azali ko répondre était, donc on va continuer mission. Non, mais la ligne de Gonabi, sur la plupart de Makamolobé, on a le bac qui délite, on a le bac qui, lorsqu'il y a corruption, tant qu'on corrige ça dans le cas, tout Bundagina nous contre la corruption, lutte contre la corruption. Et lorsque les sénateurs sont élus parce qu'ils vont corrompre Batou, et Batou va corrompre Bango, n'a pas sénateur, on va corrompre, il faut l'État à Kanga Bango, ni cour constitutionnelle est invalidé mandat à Batouana, c'est ce que j'ai dit dès le début. Mais ça c'est Gendeko. Parce que vous savez aussi, César Bandeko, Congolais, la plupart des Congolais, sur la Benya, il y a des Français, il y a articulé bien, à Mimoni plus intello, qui Congolais Oyo, par exemple, non, monsieur Zézan, bilingue. Mais c'est ce qu'on est quoi à Makambo, il y a Zoloba. Et ça, Makambo, dès le début. Aux Olandang, dès le début. Il ne faut pas invalider le mandat à Batouana. Et constitution, lorsqu'il parle de la constitution, Bishoto Bunda Awa Poba Longo, la constitution, la constitution, na Tobaï Bassaïla Ibition, on a Liège. Les lois, moi, na Mboka, Mutakomi Place Wana. Constitution, il faut pas modifier yango. La modification constitution, vous croyez que Bakoki qu'on modifie, que le gouverneur va la voter, le sénateur va la nommer, et le gouverneur va la nommer, le sénateur va la nommer. Baf au studio, baf s'il vous plaît. Ok. Constitution en cannabis, ils ont pu changer. Les autres dans la loi, ils ont la constitution, si tout le temps, ils ont ces engagés, mission, tout ça, la Tchatumba. Au Babanei, Balongo, la loi Kabaya, Nini, Bakajika, où les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Oui, donc avant Bandeko Baya, la intervention, il faut Bango Moropénan Baye, histoire, il y a Congo, ils allaient guider avant qu'il y a Bimisa, non, Makamazolo baiser mission, Moniza sérieux, avant que les Congolais, les Congolais, Ebigno surtout. Ma belle Congolais a Ebigno surtout. Makambo, il y a le baiser, Makamona, le baki dès le début. Ok, donc il n'y a pas de souci. Donc Moutamutazan a droit à Goloba. Mais oui, il y a un habit qui est Congolais, il y a des missions à comprendre. Donc, ok, donc tous sommes na ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Donc, Zilana Mom, Kenabi, Bato Bazobenga na WhatsApp, ceux qui vont bengi, il faut poser là. Bato Bazobenga na 07, donc Tokoro Lexa, Bato tout en même temps. Donc, so Moutazan na ligne, Bozé là, après Bozo Kata, donc moi je peux rien faire. Allez-y, on vous écoute, monsieur. En tout cas, Nazolanda est très bien et puis je suis content de l'intervention. Merci. Donc, quelque part, il faut comprendre que Bato Bakota Gananzela ou Bayoka qui n'a débuté, ça sera toujours un peu à côté quoi. Nabandi ou bien parce que la constitution est à Bato Basala Kango, donc nous Basala Kango pour faire ça, pour refaire un pour te moquer qui n'est bien. Alors moi je trouve que le président Tshisekedi a le pouvoir parce que et donc nous sommes aussi ça là
ye kozala na intérêt ya peuple akozala na nsima na ye. Le peuple aza plus fort que constitution wana ko Kabila sala. Tant ndeko azolobaki ye pour l'intérêt de son pays akokozwa poste pas sala azolobaki bien qu'il a intérêt ya Congo. Donc ceux qui biso tokosala pour l'intérêt ya Congo tokomona mboka wana ekochanger. On sait actuellement que même le président Tshisekedi est un peu bloqué par rapport à Kabila Zawana. On peut faire la sorte de faire partir Kabila. Donc, tous à la unis, comme ça, tous à la unis pour la coupe à l'étranger ou à Bazanamboka. Mais vous avez facilité la début. Donc, toi, accorder la Tshisekedi mois de temps pour résoudre des problèmes. Mais ça facilité pour la YP. Parce que quand on parle de la Cour constitutionnelle, le président Cour, on a corrompu. Donc, comment on va faire une émission de la Guinée? À qui n'a pas comme un député, il a foutu un mot pour valider. Donc, on se confie à la bataille qui va décider pour l'Assemblée, pour la dépression. Non, et ça, il y a le président qui doit décider et le peuple est derrière lui. Donc, il y a un paquet pour éviter la vie. Vraiment, en tout cas, je suis content de l'intervention. Il y a la vérité, il y a Moto, ils sont partis au Rwanda. À beaucoup de choses, parce que vous avez la vérité, vous avez la précision, vous avez la vérité. C'est pour cela que c'est un nommé, quoi. Merci beaucoup. Donc, ok, donc Volcan a dit qu'il y a une ligne, on va réagir. Ayokayo. Ok, Ayokayo, de toute façon, sur la émission. Donc, Volcan, on dit bon, on va tout sous zone d'Ima, au sol, donc, yo comme dictateur, donc, tout est fan d'Ima. Naza dictateur, naza dictateur. Naza dictateur. Naza droit parole. Donc, yo, ces personnes, muta benga, c'est pas yo. Naza dictateur. Mais avant ça, l'intervention, il fallait qu'on ait une émission. Makambo ya lobby. Nasina loba qui ont des députés au quotidien en retard. Au lieu comme on s'est décidé aux à la donner des leçons. Mais alors que constitution est cannabis et qu'on aux à la modifier. Et n'a aussi un peu constitution n'a pas modifié parce que la loi Bakajika il faut zonga na kata constitution. Où bana kolba que les sols et les sous-sols congolais appartiennent à l'État. Les lois balongo les lokwana. Ne loko batia na constitution na biso que pour na koluka paix en Afrique centrale, il faut RDC à partager ba richesse na ba pays voisins. Et le roi de Koko dans la constitution na bisoté. Il y a un lobby constitution, bah qui ko modifier yango. Ceux qui va modifier ba constitution, ba modifier constitution, to royer ba ndenge nini ba ko kipe ko sala na kati ya constitution na ki ba promulguer loi moko o ko sala ke ba gouverneur bazala nommé pour corruption ezalate, ba sénateur bazala nommé pour corruption ezalate. Mais cour constitutionnelle ya mboka na biso bazala ki déjà na ba information pe na ba élément qui corruption et salema pona ba sénateur. Donc nazo senga l'état to justice congolais et ça la musala non parce que to bito côté na état de droit. Première priorité à président de la République est ni lutte contre la corruption. Donc bato ba corrompre bato pour ba comme ba sénateur. Na ba o ba ndimi pe ba corrompre bango. Bato na surtout l'état il faut kanga bango et puis ba mandat na bango faut la invalider. Et c'est ce que j'ai dit. Ok, donc namoni auditeur wana zongi susu donc to soyez parce que tozo tout il y a 10 minutes, les temps tous les sabato. Après, on va conclure là parce que M. Zassimanabiso. Allô, donc rebonjour. Rebonjour Ndeko César. Oui, Ndeko. Nanga va intervenir rapidement pour nous peine droit de repos. Tout à fait, tout à fait. Il y a un azur. Il y a la preuve d'azur les sous. Excusez. Allô. Il y a des bengabiso. Na monnaie pe Maurice sur sa ngozonga. Donc, allez-y, tous ceux qui coupé parce que nous t'avons gagné. Allô? Excusez-moi parce que tu es entre Congolais. Donc, sur le monde, peut-être, na aisé, ou soit na déroger, na propos, mon roboé, excusez-moi, de A, na retiré en gros. Mais, Kolobake, net, na bandi, émission, depuis le début, au lobby Makamba. Na monnaie, se comprend, na idée, on a lobby, na oyo lobaki, na oyo uti lobby sous. Parce que yo lobby, le roman koboé. Na zon son de 1. Pour na ba na français, d'accord, juste comme ça arrive, quoi. De 1 lobby que, va modifier constitution. Mais na édition, question est simple. Pour modifier constitution, et là, les bossons, ça, les années, il faut parlement, assemblée nationale, et fanda, sénat, et fanda. Pour modifier, on va modifier, on va sanctionner, les sénateurs. Donc, les sénateurs, on va parlementaire, on va fandi, on coûte bien, mais bon, on va modifier, ton nengeni.
Donc au moins la logique on a ils en ont possibilité. De deux, tant au lobaka, ngana lobay idée n'angé très simple. Nabika par exemple nabek bakoki président Lelo bakoki ko juger ba sénateur wana té. La simple raison ils en que ba sénateur wana bako a jugé non té, d'autant plus qu'affaire n'a pas une communion d'unanimité la cour constitutionnelle. Donc affaire faut vider la cour constitutionnelle. Et à ma kamibé comme te lo bongo. Faut vider dans la cour constitutionnelle. Après cour constitutionnelle, ceux qui ont la poursuite, on a corrompu, on a corrupteur. On est après. Mais pour l'instant, Nanou, ce sont des gens qui bénéficient de l'immunité parlementaire, de l'immunité sénatoriale. Donc, Bakoki, jamais qu'on poursuit Rebango, Kakabongo pour l'instant. Na comprendre l'idée, on a idée bien, on va bien, on a vidéo très très bien. Comme Souga, tout se comprendre bien, tout se comprenait bien. Il y a un problème, tu as problème, tu as besoin de on les a na eloko moroté, tout sur la maramboka, on les a na eloko moroté. Donc de toute façon, tout a na façon ya na droit na ya koloba, donc ça problème est OK, merci beaucoup, merci beaucoup. OK, merci à chaque fois intervenir ka ça la penza biso elengi makasi pe ezali ba intervention malamu. Donc, Volcan. Donc, on a un local, Parlement, jusque-là, bureau définitif, il y a Assemblée nationale, il y a noté. Et de même, les sénateurs, on a voté, on a validé, on a été dans la Cour constitutionnelle. Il y a un avis que non. Cour constitutionnelle, et qui ont invalidé, parce qu'il y a une corruption. Donc, lorsqu'il y a corruption, et là, on est sous malamouté. La priorité à mon konzambo, c'est que non, la lutte contre la corruption. Mais la lutte contre la corruption, tout le monde n'est pas corrompu pour pas comme un sénateur. Tout le monde n'est pas, tout le monde peut au bandimi, pas à la corrompre pour voter comme un sénateur. Donc, cour constitutionnelle, et qu'on valide le Kouana, et puis, na kati ya constitution na biso soki bureau définitif ya Assemblée nationale et salemi ke ba député ba vandi to kosenga basa la révision ya constitution mboka na biso po to yeba ndenge nini bakoki konome ba gouverneur ba sénateur pour corruption ezala lisusu te na kati ya mboka na biso. OK, donc tous les auditeurs azobenga biso na Londres. Donc allô. Oui, allô maître. Oui. Allô maître César Ngadi. Obenga biso déjà ozongi ou bien bala liboso? C'est la Benga Chico. Ah, ok, donc merci beaucoup. Vous en avez une en Angleterre, dans la ville à Manchester. Manchester, d'accord, ok. Na salué pe mutumoko azalaka kuna l'antarabiso na Newcastle, donc Justin Kaseki Gigi Kaka. Bon. Voilà. Ok, voilà. Premièrement, on a deux observations. La première observation, inviter face à la inviter face à Yébake, inviter à l'élo Yébake. Batou ba o bazo kolandaye bako ya na question même où il y a ça le bas qui va poser question azana mode azana pouvoir ya kopesa to mode ya ndenga ko conduire émission on a fallu bandeli wana en tout cas na rôle ba à déplacer langage en fait amateur yoza spécialiste en matière à déplacer langage ko to ba ko be loka ndenga wana au moni ya lo baki kaka ke le mususu ta poser qui question alanda ki émission et bandelité au makambo lo alobi na ndenga mabete mais yokatiko lokola amisali homme politique il fallait au moins en tant qu'homme politique alingaka utiliser langage baloba OK alors peut-être je me répète par rapport à eloko alobi OK tolimbisa kaka ye na biso tozala tolimbisa OK voilà deuxième la deuxième point et puis pour la conclure la deuxième point tout ça va la constante ma constance parce que je se rappelé une année passée abimaka liboso ya chinini ya lobi que non na chiba la vient naie vous comprendre alors la zone en tant que vieux tout après un certain moment quand il s'est pas retrouvé allez azapa yimba la moko alors babilo kwa neza la bien mais toujours na seconde constitution par rapport à sujet à l'élo de makabezo de caro OK mais il faut comprendre eloko moko mécanisme ya kolongola chef de l'État même et dans le parlement na Sénat et un mécanisme tellement moulay ce n'est pas facile mais le président après une année a un pouvoir totalitaire mais il y a dissoudre le parlement qui parlement a une directive au président de la République Azakolobani Azako senga bo sala vote vous comprenez et to yeba eloko moko biso ba congolais toujours souffrir problème moko nan to
tobima nani tovivre na système ya élection te ke par exemple passation du pouvoir na tovivre. Oui, tout à fait. On a pas congolais bazo comprendre nani toviva makambo te. Toza ko souffrir kana eloko ka ke non lokola soki président oyo akima akei ale o wana ya tie batune nyonso tout ça comme ça. Tozo comprendre yango te. C'est ça, c'est ça. Tozo comprendre te ke non passation du pouvoir bozo ba ke non président Félix abenga na Kabila abomela bino Kabila abomamende mais toujours comprendre le terme. Kabila a pris le pouvoir à cette passation. Ce qui a sali mabe, tu nous dis ce qu'on a ma résistance va venir na biso wana. Bazali ko yebo biso biso de Kabila zali go ya bomi 8 millions 12 millions. Ba yana ba dossier ba que porter ma plainte. Tout à fait, tout à fait. Et des biso. Pour payer comment fonctionner ndenge wana te. Et pour na terminer. César Ngadi. Oui. Nazo yebisa eloko soko lingi preuve na opération na prévoir. Martin Fayulu aya wazo sa makelela. Mais le vendredi avant Martin Fayulu aya, Martin Fayulu a pêché Olenga Koyi Mukanda. Bak ne kopesa président Félix pour va libérer hôtel na Fader House. Na motema malama Félix atali amota kipeta ba fungoli ba porte lelo. Malgré que hôpital oui que papa ba Olanda biso magambo ozoloba il faut yeba ke ozana ba preuve parce que ozoloba magambo OK. Na lobby na yo tindelanga ba preuve nango bongo tindelanga ba preuve. Yo kana biso ba fungoli yango. OK. Bafongoli nani soko tali bafongoli ba porte ya Fader House ya hotel na ye oyo ezaka na banyongo leta ba akipe eloko wana te mais tant azo ya awawa bazo sala masolo zandenge mususu. OK, donc wana président Félix à côté 6 sentiments à fongoli yango sans afuta banyongo. Donc c'est ça les problèmes. Non, yo kana bisa yo. Omoni même à la entreprise tona bon habiter la France de même à l'anglais ça soza na banyongo. Ah ba rosela e ba rechelonner yango ba fongoli pour afuta ndamundam. Ofuta ndamundam ba baseli ndenge wana. OK, mais le gars tindela ngai lettre wana tindela ngango ngana kolobela ngona 5 minutes. OK? Merci beaucoup. Tozo donc deux bateaux ya suka pour tosilisa to comme vraiment na suka donc bateau bazoko takaka tosisa. Tomoni je vois parce que Kombonez Ali Didier Njuzu on vous écoute là. Donc au koti kama na suka au suki sapenza uzala na lombango mbango. Merci Hugo César. Ningana babo que bateau surtout bazoko le kapalobi malam. Minutes otozana yango esengeli ne makamzo okende ezokende pe mabe Kabila azoko monter des stratégies et Félix aza magicien te toluka peuple congolais to pesa Félix pe des stratégies pour aluka ni yango gouverner noki te ce que le Félix a échoué cela veut dire comment peut nous surtout échouer. Ce qui parlement est très majoritaire, Sénat est très majoritaire, et risqué Félix Azatam sur le bon comme poussé. Et c'est le peuple congolais, nous surtout à la INI, pour le moyen, pour soutenir Félix n'a pas conseil. Mais ce qui mandat est la réussite et l'échec, il y a Congo surtout Mobima. Donc, OK, merci beaucoup monsieur Njuzu. Ozobenga biso kutu wapi na taragite. OK, ça va. Merci beaucoup monsieur Njuzu. Donc tous vraiment auditeurs ya suka parce que tout commune na suka volcan moni de makambo ezalaka. Allô? Allô? Oui, merci maman na patience na yo na kanisi oza habitué à émission parce que ni au meli donc vous avez na patience. Allez-y maman. Azana décalage. Maman qui dit ça son, donc qui dit ça son internet na yo ou bien il y a radio pour azana décalage muke. La pusana wapi? Qui dit ça son na yo il y a téléphone ou bien radio, qui dit ça son il y a radio, il y a internet parce que yo kabiso na téléphone. Allô? Oui. Yo kabiso na téléphone parce que azana décalage. Allô? Allô, oui, bonjour oui. Papa César Ngadi. Oui, bonjour maman. Allô, oui, nga maman espoir lisusu na zongi lisusu na benga ki na kalate na ina sala mo conclusion moke na ba makambo yota bato balobi bato nyonso tu balobi bien de un donc na banana justice la justice wana il faut pas to bosana ki le président Nanyota Félix aza rambote oye lelo na pouvoir ozwi mendo kati moto ozwi papa ngwanda oyo donc
alobaka na yebe moto na ye aussi okati aza rambote papa aye kaka 2 mois pamba ba congolais tozala na mwa réflexion na mwa mayele ba politique o basala kango na rapidité bongo te mais ta papa na biso ta Félix aza zoba te aza pe na ba stratégie o pe aza pe komonte mwanzo ba makabo balobi ya ba Sénat oyo biso ba congolais ole ya koluba bozi ba kongo bato oyo basali ba corruption wana boye na ngo publier yango bolobi bo porter plainte biso toluba ba meto ajisaka te yeta nayo takabila boma bato wana bo préparer ba plainte na bino ba CPI ezali ba institution ko ya boluka te biskama kamboza te lelo ta Félix aye akati kabila moto ata bana mike baretonaka bongo te ata bana mike ezalaka bongo te balobi oyo te basénateur baza ta kokoro baza au moins 800 candidats bato bakorofre wana mele mosusu ata bakokozala 5-6 bakozala na bango na majorité te bakoganye na bango te tobanga te bacongolais tozala se na mpiko tokoloka bitumba oyo na nsima ya nanyo papa Félix likambo mokebwe kolingako tomemaka nde basolution ya bien na mboka badeba na biso ezalaka sur économie sur biloko moko boye oyoyo efandi kwa olike baraisonnement ezalaka trop terre à terre eza kozala bien te ezozala bien te nalingi mpe nabeta lisusu mpe sete bacongolais bofongola misu bato alamuka bazoya na balkanisation bamindele babelge bafrançais moto baza na nsima na bango ata fayulu wana yaka wana tambela balingeli na bango mpe bazwa mpe moto ya kabila bakata yango te ya ndenge biso bacongolais toyebaka mpe ndenge te ya kovote mais ta présent so aza na situation mo un peu difficile te bavote mais basénateur bazali mais bato ba FCC mais ako travailler kana bango akozwa bato wapi mais bazobote basénateur basa bato ya opposition mais bapostule te bomema banino candidature na bi bopostule mpona badepute bavote bino mais bino bozoya te kaka koloba congolais. Ok maman. Ok, merci beaucoup maman d'intervention na yo. Merci beaucoup. Ok maman denga komi donc volcan to komi na suka au conclure donc to kozwa susu bat na téléphone te le temps qui nous a été imparti et komi na suka to déborder kutu donc to sengi merci na réalisation ba accordé biso quand même parce que émission musoza na sima volcan omoni donc ndengi ba réaction. Non, on a la intervention ba déconner surtout. Na ba maman donc conclusion na yo. Bato pe ba féliciter yo ndengozi malgré donc mususu wana bobetanaki ka moi mais te betanaki te saint frère omoni soki muto alandaki émission ni bandelité ezala malamu kolanda émission ni bandeli lokola alandaki ni bandelité c'est tout à fait normal na yebisi ke non na bandelaki ni bandeli même ndeko pa uti koloba wa bimisi phaso je me répète pona yepe le roi yaki na phase na je me répète encore makamno surtout alobi na lobaki yango avant ya kosala intervention mais ala malamu pene ko kota ko landaka émission ndenge bandeli ndenge do kendele wana ko poser mais so ye na suka oyoki molo mwa muki alors que na sina lobaki ne bandeli nga seul souci na nga ezaka ke Congo eza biso nyonso tu Fayulu aza mwana mboka Mbwisa Nyamwisi aza mwana mboka Moïse Katumbi aza mwana mboka Félix aza mwana mboka basolola babongisa mboka na biso ekota na concert des nations parce que lelo na France Macron pe asalaka na opposition. Et le but est que le roi président, Félix a comme président, bande connaît opposition au sein de bon soutien. Na lobaki bien que pouvoir ou il y a opposition. Donc pour opposition na il pouvoir n'engi toujours le na Congo, il a fait cause ya combat ya ba combattant. De na ba combattant wana nyo surtout ba bunda ki po na Congo, tozana ba jeune ba casier judiciaire beba, ba maman oyo, ba pereda ba couple na bango po na Congo, makambo ebele na ndenge batona penda babunda ipo na mo ya Congo net na biso na babiso ba volcan oyo to sengeka na mokonza mboka soki ya ko pesa bango ata médaille de mérite parce que babundaki bala tata mo médaille de mérite ya combat au basala donc victoire ya président Fathi na présidence eza victoire ya ba combattant eza victoire ya opposition
Donc il faut pas recenser Batongo, donc mais bako recenser bango ba ebani. Est-ce que président Fatiaza Muto bako memele sur ba combattant ya lokutane baza memela Kabila qui na la combattant na poto non ayebi tozala na yemo pas ay combattant yo kutu grand prêtre nani c'est ça nga di club on va balinga comme grand prêtre on va baigner grand prêtre émission donc là vraiment crédibilité ceux qui ont baigné grand prêtre César mais là comme yami bengaka grand prêtre César nga di batebele pe ba bengaka bongo ngam mi pesa te yo mto mi pesa te ba pesa yo yani ngape la fin donc vraiment merci ngai nde na remercie pena na ndingo ya ngai na monseigneur Mosengo message na Europe César qui l'église ne s'occupe jamais de la politique. Monseigneur Mosengo akende na lola atika biso na mabele parce que ba division joya nango beza baje abanda kosala na conférence nationale souveraine mutu eleki biso deuxième voix ya Kengo ezaki Monseigneur Mosengo et lelo pe Monseigneur Mosengo azui pe petit na écholé atie wana donc Congo eza pays moko laïque. L'église catholique n'a aucun mot na politique to na gestion politique ya mboka ya Congo. Bango ka basango wana tango bakendaki na Genvala ba ebisaki biso baza na plan B. Plan B ngo pe to mona ki ngo te na suke koma ki ono bo pesa 5 no bagi no proposer Kabila bo pesa bo mais bango nyonso surtout bazalaki na kati ya opposition. Félix Tshisekedi comme président, toute autorité vient de Dieu, mais na va combattant non aligné. So ki asali mabe akokuta biso na nzela. Mais so ki dans na sens ya bolamu ya peuple congolais tokotambola naye même na plateau na lobaka so ki faulu mutu a gagner na retravailler ne so Félix mutu a gagner na retravailler ne donc bana mboka neto bagi mopaya akindi. Ok, c'est le mot de la fin de notre invité. Donc, merci une fois de plus, Volcan, d'avoir accepté notre invitation. Donc, quant à nous, chers téléspectateurs, chers auditeurs, nous allons nous retrouver samedi prochain avec un autre invité. Donc, bonne suite de programme avec la 99.7 FM.